Biso Télévision, chaîne Oyo Kokani na yo. Zamba bando bisanga ke na bimiso libanda na otambiso na memo boy. Mais zamba pesanga condition moko na rogi ko exiger elo côté. Na vandi natala qu'est-ce que le Seigneur voulait me dire. Du coup na moni et le pasteur a fini de prêcher d'abando sambela pona bato. Tango sambela pona bato na yo mona sora tie moto loboko na franc à longoli. On a commis 666. Et puis lui, il sort avec quelque chose. Ça veut dire Nzambe pour nous sa bassine concrète. C'était le 4 janvier 2011. Nazagina bana nanga église na ngomba ya CNPP. Mais si bango Nzambe alaxinga mosala Nzambe boye. Mosala Nzambe boye, mosala Nzambe boye. Kola obi muto ali boswa ko bundisa ngai wana. Et na passé Moussala Nzambe nanga bien pena yo kozonga. Après na 2020 j'ai été empoisonné. Empoisonné na Kinshasa awa, na Kinshasa. Mais na yeba ite ki na poison. D'abord na katsa ki braza, ngana na muto pembe. Mais na réalisé que na oyinda peut-être mafuta na opa kolande za mabe ou bien bakis na meli tant on a sala ki moi ba fièvre ba malaria na braza na peut-être cause la bakis na meli na ba antibiotique ne yindi sanga na zoni kin ezo continuer na mona poso ya nzoto e komi obeba. Bozali belé boko tele émission de partout na pesi bino mbote. Mbote balanyo c'est chez Biso TV. Oui malamu na mission na bino réponse à nos questions. Yande ko na Napesi moyini nanga mbote, moyini mbote, moyini bonjour, moyini nanga bonsoir. Biso Télévision, chaîne Oyo Kokani na yo. Mbote mingi la grande famille intervente, bienvenue dans votre émission en réponse à nos questions de Brad Bumba, vous ne cessez jamais de nous donner votre confiance et la fidélité. En tout cas, pour cela, on vous dit merci. Merci beaucoup pour la SMO de nous à la mission et pour la émission de partager, nous à la édifier, vous savez, sur l'angaï, na bateau, nous sur l'équipe Mobimba, tout ça, dans la chaîne de Biso Télévision, comme on dit. Une chaîne qui ressemble à la chaîne qui ressemble à la chaîne. Vous êtes tellement intelligent, vous êtes tellement mature, vous êtes tellement sage, alors cette chaîne qui ressemble chez vous. Voilà, aujourd'hui on est là avec l'homme de Dieu. Nous avons Moussel Nzambe, prophète, le pasteur Richard, excusez-moi, le pasteur Richard, à qui on avait fait déjà la première partie à témoignage, au Tolobela Vinaye, la première partie de Tolobela qui n'est pas et la maman qui a uniforme, pour venir pour Chamanango, c'est le Bimana Sibi, même la sous-vêtement est mis Sibi à PB. C'est tellement terrible. Si nous avons les lobés, moi, mon ami, comme la veste, comme la tête, comme la chaussure, nous avons mais pour la continuité, le témoignage de l'autre, la deuxième partie, il y a l'homme de Dieu, à côté de ce qu'on a fait ministère, il y a Kamba et Tonga, et puis il y a des gens maladie à poison, parce qu'il avait poison plutôt. On va parler sur son parcours et puis sa vie. Donc, deuxième partie de témoignage avec le pasteur Richard. Mbote, Papa Brad, merci. Ngolo Nzambe. Comment tu sais qu'il y a l'autre fois merci. Merci. Parce que tellement il y a le baki que ceux qui assument Moussalo assument mais il fallait pas y assumer tant que dans la PCT on les a endingés dans le baki après c'est le boss on peut s'en oyer mon baki après si ça va comme que ça là de l'autre monde va veste monde chaussures tout monde et tout ministère est banni. Après, na katina 300 pays kokoma.
Merci beaucoup. D'abord, on appelle si merci dans Zambé. Et merci à Bandi Rognon sur Bazolanda Bisso. Et merci à la chaîne chez Bisso TV. Et c'est une d'abord grâce pour Nanga. Qu'on témoigne pour la Manzambe. Peut-être on a témoigné à Maté à Nanga, dans l'église. Et témoignage Nanga comme objectif, c'est de réconforter au fait le peuple de Dieu, de réconforter tout celui qui va nous suivre, afin qu'il ne perde jamais l'espoir et qu'il le garde. Et dans la loi qui la fois dernière, moi, avec Kopam Bolanga, c'était juste que il a besoin de Moussala, à Lobaki, Nassambela, papa n'a pas comme ministre, pour engager directeur et à cabinet, plutôt conseiller financier, conseiller principal. Alors, c'est comme ça que et puis tout ça Belanzamba qui papa na bango ma ministre était un peu plus tard yemo kwa yeko sala ndoto bazo laksaye ngai zamba zo bisalobi yo ozoluka muto akokotsa yo na conseil ba ministre alors que pasteur na za na ba relation belé na ba ministre or de vie humainement parlant na za na ba relation na ba ministre était. J'avais compris que le Seigneur lui a dit que par moi, le Seigneur peut lui pistonner pour qu'il y ait un commissariat ou aligné. Et tout sambelaki, et tout ça là, que camarade n'a pas ma ministre, d'ailleurs que soyez comme conseiller, et puis après mettre ceux qui ont joué en ressemble à Mutuka. Après, comme à l'époque de Kabila Joseph, le président honoraire, a eu salarié maniement. Fallait le gouvernement na bango koya mais avant koya ibisinga to sambela nzamba pese musalama dans une entreprise à l'état non otanga communauté comme j'avais dit et abin nzamba pese poste moko précise et nzamba yeko sala pe ka ndingi wana to sambela ki le Seigneur vraiment avait manifesté sa grâce na ina souligner le moko moi je ne suis qu'un simple instrument donc si je prie pour quelqu'un ce n'est pas à moi d'agir c'est à Dieu d'agir alors c'est Dieu qui avait agi pour certifier son nom, sa parole et aussi pour confirmer que je suis son serviteur. Plus tard, et puis quand on a interpellé que na opesi mutuka wana c'est bien mais mutuka il fallait que pesa qui était parce que avant yo somba mutuka na yo fallait que somba na mosali nanga donc tant que somba mosali nanga no somba mais yo somba qui yo somba sumususu voilà pourquoi na le pesa et abenganga na butu atuninga ka programme nanga parce que là nzamba yebisanga boy soki na yebisio et plutôt soki ba bengi yo quelque part couper sa justification te couper ça peut ba raison te ko boy a pété alors nazaki déjà le lendemain on attend faire ngana qui déjà court n'a qu'une des classes mais il s'est fait que il y a benga na buto tu n'as programme c'est lobi na aucun institut nazaki au sala université théologique na bina aucun institut na tongo et il y a ebisinga lobi papa est-ce que possibilité ça ole kana na musala nena ki kokende et il m'a surpris avec Opesanga Hyundai Santa Fe et tout avec le document aussi avec une enveloppe c'est comme ça que tu connais ça nzambe nazali na mona moko Michael azabe pasteur mona na église il y a comme tout na pasteur oyebaki na bino je ne savais même pas que on allait rencontrer tout ce qu'on a rencontré et c'est comme ça que l'histoire a commencé nzambe ko pambolanga j'ai quitté Yamakolo na comme vous voulez et depuis wana j'ai fonctionné par la grâce de Dieu déjà j'ai beaucoup de témoignages à donner nzamba bando bisanga ke na bimiso libanda na otambiso na memo boy mais nzamba pesanga condition moko na rogi ko exiger et le côté quel que soit l'endroit où on m'invite où on m'appelle que ce soit la famille il y a batumo songolo pour aller faire le service naza na droit ya ko senga te so ya ebisinga na senga te naza pe na droit ya ko inventer et le côté que ce soit le résultat mais je sais que mutumo ta ko musala nzambe na ndako na bango atike bongo bongo c'est-à-dire qu'il peut boyer, il te bénit. Mais tout simplement, il faut qu'on respecte le principe. J'ai commencé à œuvrer. Église Onazo Kamba et Bandinga en
2011 na famille on a lobaki tant nzamba orientaki après avoir ko souffrir et tout. Je me souviens à 12 heures na Zolala. Tant on a Zolala, le Seigneur était en train de me faire passer sur une vision. La vision nazali komona na zomona te vraiment fumami liboso na ngai monene. Mais ezaki na mosala nzambe mo azote ya tellement makasi que et tikenga mais mosala mo azote ya makasi mais il a tellement ezaki bien te. Alati monere à Beverly ensemble le fait complet comme on a sapato tina suki na mutu na chapeau. Mais Seigneur, comment tu peux laisser ce genre de personnes azoter à Malobananza mais malam mais alati c'est comme musicien pour la tenir manette moi minene. Alors c'est comme ça que le Seigneur a banni bisanga lobi zela ozomona. Na vandi natala qu'est-ce que le Seigneur voulait me dire. Du coup na moni et le pasteur a fini de prêcher d'abando sambela pona bato. Tango sambela pona bato na yomona sorati mutu loboko na franc à longoli. Au moins on a commis 666 et puis lui il sort avec quelque chose, ça veut dire le na kati ya mutu ekoti panaye et kola bisanga lobi o ezaba o diable a telemisi pona ko longola bana nzambe bangolu to pe ba chance ndenge to bengaka et ko marquer bango comme les empreintes identifiées dans le monde de l'ennemi. Alors lorsqu'on a kamwe mais si nzambe maintenant dit mais pourquoi laisser ce genre de personnes? Du coup TV on est bon mani donc c'est comme le roi à place n'a s'est retrouvé moulili ezalaki makasi, il n'y avait pas de la lumière. Alors on a eu Sinzambe mais pourquoi il fait noir comme ça? Qu'est-ce qui manque? C'est la lumière qui manque. C'est toi que j'ai choisi pour apporter la lumière dans ce quartier où tu habites Salongo. Et c'est comme ça que le Seigneur a commencé à me donner tant de détails. Ce qu'on a nous, c'est justifié. Même si il y a déjà des églises, églises pour ne pas créer de polémiques. C'est toi qui les appelles, pas moi. Mais moi, je t'ai appelé toi. Et puis, Bitumbano ya liboso et ko banda comme signe. Et ça, basalanza mené babando bumisao. Voilà. Abi basali nzambe. Bato liboso ba robuniso makas. Mais message nous goûté ils sont basé sur la sanctification, la crainte de Dieu. Ozomona ko banga nzambe ko linga vraiment nzambe et une vie de repentance. Et c'était vraiment le message clé que le Seigneur m'avait donné. Il faut ramener les botanaye et la présence naye. C'est comme ça que na banaye ko est vrai na robeta ba des thèmes sous le pour na heure et puis pour temps et la télé et netlo ba média zangonga. C'est comme ça qu'on a banaye ko est vrai na rencontré ba difficulté to bitumba et belé comme le Seigneur m'avait dit. Déjà nzambe pour na opé sa bassine concrète. C'était le 4 janvier 2011 nazagina bana nanga église na ngomba ya CNPP. Mais si bango nzamba laksinga musala nzambe boye kola obi mutu ali boswa ko bundisa ngai wana o mona osala bodo na monango na molimo. Donc na ko pesa ba détail té na salon particulièrement oui, mais na ko pesa ba détail té pour ne pas créer des problèmes et tout. Et que ça là qu'on a rencontré un problème wana. Alors ça servait maintenant comme étant des signes pour nabana obayeba ki makamzamba lobaki. Alors il y a une église en place où Isaïe bando na osala ba réunion à mono ba détruire musala nanga ba détruire nga et tout et nzamba yeko sunga un jour ba pasteur musuba loin une église wana ils sont venus me voir pour ba senganga ba pardon. Alors c'est comme ça que na bande ko est vrai nzamba rumi ko aider malembe. Aujourd'hui je suis chez moi et quelque chose s'est passé. N'a effectué voyage missionnaire au Moko pendant 3 mois. Il a permis à ce que nous avions noté en Afrique du Sud. Dans ça, 3 mois en 2019. C'était vraiment mon tout premier voyage. Bon, Braza, Nakenda, mais voyage vraiment au Kenya compte à mission Kotambola. Et c'était ça, en Afrique du Sud. Et on a passé Moussa Nzambe nanga bien penaye kozonga. Après en 2020 j'ai été empoisonné. Bon oui, empoisonné na Kinshasa Mais na yeba ite ki na poison.
naye ko effectuer voyage moko nakendaki Brazza, Point Noir, Mauritanie. Sima nanga ko zonga nazongi d'abord na Brazzaville. Brazza navandaki une semaine et 3 jours. J'étais bien accueilli. Nzamba Pambola, Mama Ornella Nguesso, la petite fille du président à Brazzaville, Yenem Tayamba Kinakuna et tout. Et puis bon, et quoi arrivé, et on a zone Kinshasa. D'abord, on a 4 Brazza, on a un moto pembe. Mais on a réalisé que peut-être ma foot en Europe hollandais amabe ou bien bakis na meli tant on a sala ki moi ba fièvre ba malaria na Brazza. Peut-être cause à la bakis na meli na ba antibiotique ne indisanga. Na zone kin ezo continuer na mona poso ya nzoto e komi obeba. Et longezo beba ba poso comme salanga. Alors j'étais en train de prier, na yobi sa mona mo il faut na kutana mo salanga mo non to kutana na été. Nzamba zo mettre nga à cœur na kutana to solo la. Peto sambela. Na ko kutana mo salanga nzambe wana to solo li na yenda bisinga homme de Dieu. Ko la zo bisinga ba empoisonné déjà plus de 3 fois. Comme signe au temps que passé ba jeune moko à 25 jours mais au bando liara ndunda na lipa na pourquoi. Alors tu as été empoisonné à partir de ces jours-là. Erabisinga bongo abi kendo sala test ya poison mais kolo ebisinga que atiangolu moko na kati na yo il y a guérison miracle puis il y a délivrance et c'est comme ça que ayeko ebisanga alobi kende sala test mais kolo obi komelaki cité sambela na zongi na ebisi pe na famille talanga naza empoisonné. Tu es ça la test, ils en ont qui ont empoisonné. Ma maman a habité, il faut qu'il n'y ait pas papa mon lemba, à sali ça spécialement agitation, que ce soit en église, que ce soit en famille. Ce que tu as habité qui m'a empoisonné, batila kinango. Bon, alobi ba empoisonné naimbe à partir de la période wana mais à préciser si c'était dans la nourriture. Voilà, donc to yebite mudatila ngone bon d'abord bisinga ba empoisonné déjà ni lamba ba empoisonné kinga na nzela ya mutuka ba empoisonné kinga na nzela ya kolia pendant ces 3 fois. Siko et sali que c'est le Seigneur qui était en train de me garder. Alors de grâce d'abord que Nzamba permettait quitter tant na zali na moi ba fièvre malade na zo ba mai ne ba sala ba transfusion ba perfusion nde na bible na cette famille te na okufate na obika nazo banda prière Nzamba obikisanga et puis j'ai demandé à l'église ba soutenir nga na ba prière. J'ai prié ti pendant ba moment na prière d'abord tel que je suis ici ça fait déjà plus de 7 mois na œuvre en église te na travail raté non pas parce que na ligne au travail tété parce que l'église n'est boa qui n'a travaillé ba obi fona paiement. Oui et na konda ibe makasi et tout oui parce que tout ça photo non il y a avant voilà voilà donc non le Seigneur m'a guéri complètement Nzamba biksinga voilà donc na bandi osambela après na soki conviction ya ko pesa Nzamba action de grâce ngamoko na somba ba matériel ba instrument d'église na eko pesa si mo pesa na bisi Nzambe merci pour biksinga pour salinga grâce. En fait, d'abord il faut que ça parle Nzambe que l'action de grâce anticipe les actions, anticipe les résultats. C'est comme quand une personne a besoin de vivre le miracle, il conditionne avant na ça Nzambe lo moko, il faut na mona na tam so guérison na semana pesa. Non. Moi j'ai cru que Dieu m'a guéri avant na mona kenaza guéri. J'ai posé mon action à l'église et d'abord dans l'église nanga ba yebi que bon, je ne dirais pas église nanga, église na biso dont je suis le pasteur responsable. Mais Nzambe qui est le propriétaire. Voilà. Ba yebi ke ngai mbongo nyonso Nzambe apesa nga. Na tia ngo vraiment na musala Nzambe. Donc na supporta te na ya tam son église lo mozo zanga. Si je le vois, au moins que na za na mbongo te. Si j'ai l'argent, je préfère na la lanzala, mais je le fais. Alors na sala action de grâce et na zongi après na ke bandela sala score test. Na sali test et bimi négatif, na bandeli négatif na qui est hôpital. C'est comme ça que le médecin a confirmé qu'il n'y a pas de poison. Nazala qui guérit et j'avais béni le Seigneur.
C'est comme ça que na église ba bisa nga papa vu état au passé à maladie à convalescence. Et n'a passé qui moment à prière pendant un mois. Pendant un mois parce que d'abord c'est que Nganzamba salanga grâce moko si je prie pour quelqu'un même qui est malade, s'il a aussi la foi, avec ma foi, Nzamba kangola abato. Déjà c'est une particularité. Et personnellement déjà j'avais cette confiance et foi parce que le fait que Nzambe aibisingana melakisité. En fait ngana zamutu moko ma vie je le fonctionne par les interdictions de Dieu. Naza humain na mutu peut-être na commettre erreur mais je fais très attention de ce que Dieu me dit. So Nzamba aibisingelo au monde nazo en considération. Et puis na salaka effort na mega ko mekola ko salango parce que d'abord c'était question de ma santé. C'était question de mon état. Ma famille bazana sushi mon amour na bango vivre. Ya leki na bango et pasteur na bango aza na bomo. Émotion eza na ba famille, émotion eza na église. Parce que ça d'abord que bato belé ba comment qui agité même l'église et comment ça comme si mouton ah msusu ba lo batenga na tseli papa. Tu vois, je n'avais pas voulu non plus que bato base à la paniquer. Na sala Nzambe confiance. Parce que ceux qui Nzambe un jour akoye bisanga tikelo ko boina osale la Nzamba salinga. Ceux qui le na ko zana pantalon oyo un jour na ando lukango ko luka na okendo senga mutu pa boine ko pesanga. Def sanga na kendo teya na zana lambati lo na kendo sa séminaire mutu pa pesiote. Mais aujourd'hui jamais c'est la grâce. Alors je ne pouvais pas douter ni hésiter pour une minute que Nzambe wa bisanga ke na sambe la kaka. Et j'étais en prière na bondeli à un moment donné na senga ki pe lisumbi à prière et j'ai été guéri complètement instantanément. Est-ce que après Kobika, ils allaient qui 2022 bah empoisonné on a découvert en Ngondé na 2021. Parce qu'on a outil voyage na zone na mois plutôt on a mois d'octobre déjà en 2020 voilà. Ouais. Est-ce que la prière aussi m'a moi déjà de ma nature bato ba yebinga ton na famille ton église na pardonner mutu facilement na kansila pe mutu mabete na yinaka pe mutu te. Donc déjà nazana ngana besoin resembler pour nzamba la sanga mutu te. Je vais vous donner un témoignage. Na 2010 le 26 avril 2010 il y a na maman na biso azaki ko futela il y a plutôt dans le pango na biso ou abiso moko libengi yaki ko buka ndako ekendaki siko maman na biso na mbongo te fa na pese mbongo moko pour louer garantie locative à vendre. Alors à l'époque na zai na $500 na 3500 francs na fona ki na pese maman na biso $500 pour ba commissionnaire ba monela ki ndako à vendre. Le temps na comment na rompre ba s'offrir ba grevaka c'était le 26 avril 2010. Alors moyibi moko ayebinga parce qu'à l'époque na zai déjà na maison bien que maison Dieu kufa ki na rompre wana maison nanga ba téléphone à l'époque. Moyibi wana ayebinga menga ayeba ki était ayibinga. Tango ayibinga porte-monnaie. $500 na 3500 na ba carte nanga to amikane ki. Na matina transport na 207 moko yaka na weleli wana na zai non piéton. Toujours matato commis juste na Regini côté église à pasteur Barout. Sœur moko Viviane abala déjà Viviane Lito. Toujours soigné ce qu'on a lingana ebisé que Viviane ko futa transporter ngana futa là. Mais le temps lingana le balé sainte soit bisinga bino ko ebisé te ba yibi mbongo simba poche na simbi ba yibi na porte-monnaie. Donc je n'avais rien du tout. Na quelqu'un na téléphone na maboko. Il s'est fait que na bisi recevoir télé msamutu ba yibi mbongo. A tel simutuka malamoto tan bando tala tanase ezate ngana bino c'est que ba yibinga ngona rompo na zonga na rond point yekuta finga ngabi ba aventurer au commune à destination zo kosa na bité ba yibinga mbongo na baluki na moni taxi mozo kita rond point na sengi manga ba boyi
yami balé ba boy moto mi balé boy moto yami satunda e kozwanga na komi na rond point wandi o luka petit mo bazali côté ka place maison na ezaki glodi na mbiye bazali ko na Luanda ba ebisinga pasteur mutu ayibi eza nani tondo luka bato baye wana ononganga mwaza na makala awa bokende kaka okomona akobwa kaka eloko moko esali motema moto awa bwakela pote moni na mbongo loko ezaka siko na bali yango te na otala kaka bato na oloba te mai miso kitinga siko bato barépondre bango babi aosala yango te parce que c'est un pasteur na baluka nazonga na yebisi mama na biso te sikoyo osalaka yebisi mama biso ke mwana no bayibi ye mbongo mama azalaki très choqué nakenda po omona liso te nazongi na retraite parce que nazalaki na retraite wana nazali na retraite il y a une année sikoyo eye koarrive le 26 avril 2012 ça veut dire 2 ans plus tard mais nga nazonga na rond point peti wana glodi ayaki koyeba moyibi ayibanga nga siko nazongaka na lobaka na luka moyibi wana ase présenter mpo na te ya ye mpo nzambe nde alinga yeba yibanga mais moyibi wana ndoyokanga ase présenter te ayebisa siko baglodi na bambi ye pasteur Richard soki azoloba na nga ke nga na bina mibimisa wana eza kaka ki pasteur na ye oloba wana jour na obimisa okangisa nga mpo na mbongo na ye alors que personnellement nde nazalaki na baintention te bango bayebaki parce que il ko sanga babebana na baninga na ye pour bakabola mbongo voilà mais ce babombelanga alors plus tard après 2 ans moyibi wana aye ko vimba libumu fait baninga na ye bakendaki babwakeli maladi mpona mbongo wana libumu komi kovimbe bakebo pito bando simba te bayeba ye pe te cause nango eza nini baye kokende pa nganga pour bayeba parce que ba médecin c'est bango makambo na famille na bino fo botalango ça n'a rien à voir avec la médecine na famille bavandi balobi mutu obi mandoki azate nde baye kokende otalisa pa nganga wana c'est bango bi mwana bino azaboye parce que ayibaka mosala nzambe moko mosala nzambe ana bangaka nzambe le fait que mosala nzambe ana bimisa kaka maya miso nde nzambe na ye ase servant na baninga na ye po baninga oyo bamonaki ndenge ayibaki mbongo nani bayokaki pasteur aolela mbongo wana bayebisaki soit tokabola ye amela baninga na ye nde bakende kobwakele malade po mwana na bino bika fo bokolukaka pasteur wana asambela mpo na ye sikoyo ayisi bafamille bazongi na ndako batuni oyebi pasteur oyo nayebi ye oyebi ye ndenge nini ono nayebi ye parce que elle a expliqué nga détaillé et puis bayebi famille na biso famille na mama bimba maman bango a regretté ayebisi papa baba na nde muto ayida biso na kina atango biso tutaka mboka na papa na yo soki toza lelo papa na bango ayida biso belebele poko sala ngobongo wana za rwande ko na yo siko bayebe place nga na vanda te ko bayebi pa mama bake pa mama baye ko benga mama tu na problème boya bona mona bo maman ba kiti pour ba vérifier problème na petit frère na ba grand frère tant ba komi les garçons a dit moi na livulu et bazo expliquer ce qu'au problème de l'état bazo benganga na téléphone petit frère nanga Vegas a benganga bi pasta to bengwa to na livulu muibo ayibaka yo akufi asengi abito ebiso limbisa ye et ba expliquer le gamne na otio lo ba awa mais pourquoi bo benganga te depuis kala on a biso beto ya kika parce que ba insister que to il y a vraiment d'urgence baza na posa na yo tant ba communion ba yo qui est pas zoloba mais bango sko ba ya ki ba yeba parce que beaucoup de misaka ndonongo pasteur bote ba yeba qui te quel est vraiment le problème et c'est comme ça bango ba yo quoi parce qu'on a sepé la quitté parce que fait ba benganga na ya po na mon na peut-être je pouvais prier comme baloba qui il pouvait être guéri mais akufa le 26 avril 2012 le 26 avril 2010 voilà le 26 avril 2012 na kufi 2 ans plus tard jour pour jour. Ça veut dire que pour moi, Bibolobi, en moi la vengeance, en moi la rétribution. Un homme de Dieu n'est pas celui qui venge. N'est pas une personne où Parce que Bibolobi, on ne rend pas les mal par les mal. On rend les mal par, ou plutôt on dominer les mal par les biens. C'est-à-dire que nous sommes les porteurs de bonnes nouvelles de l'évangile. Ce qui nous a empoisonné, je bénirai le Seigneur, mais je ne peux pas commencer à demander à Dieu l'accent mouton empoisonné pour en comprendre na éviter parce que na éviter ton souhait bon soit utilisé sur mouton moussous
Donc, où est plus important, c'est la sécurité. Mais ce qui est vrai, na comment vivre un peu dans la discrétion et puis une discipline, quoi. Qu'on lia vraiment bilia liate, qu'on kende bikenda kendate, pas battre, pour en aller là, mais là, il faut vraiment que je sois convaincu. Donc, c'est un peu ça. Voilà, merci beaucoup. Merci. Numéro de téléphone, nous sommes le cas contacter l'homme de Dieu, le pasteur Richard, parce qu'aujourd'hui on a parlé de sa vie, de son témoignage, comment il était empoisonné, comment Mouto a Ibakaye, Dengé, par exemple, c'est ça la m'aurait pas dit, a Ibi le 10 avril 2010, le 26 avril 2010, Ouais. alors qu'on fait le 26 avril 2012, 2 ans après. 2 ans plus tard. Non, moi déjà, c'est lui qui me moute. Ne soyez bien que je pardonne facilement. Et puis j'oublie. D'abord, on a mon alingano dans la première moutouté. Voilà, numéro de téléphone. Numéro de téléphone, on a plus 243 85 43 33 282. Plus 243 85 43 33 282. Deuxième numéro, plus 243 81 63 56 923. Plus 243 81 63 56 923. Bonjour, moi je décroche mon numéro. Voilà, ça n'est vraiment fini, hein. Ça n'est vraiment fini pour aujourd'hui. Merci à toute l'équipe de Chez Télévision. Merci à Jean-Paul Moukadi, merci à Chez Moukadi, maman Lydie Moukadi, je te salue. La famille Moukadi, Taylor Moukadi, je te salue. Je salue mon solo des riches. Voilà, c'est son nom. Comment nous avons passé. Vraiment, merci à abonnés à ce mobile. Déjà plus de 115 000 abonnés. Comme on dit toujours, une chaîne qui vous ressemble. Vous êtes tellement magnifique. Vous êtes tellement beau, vous êtes tellement belle, vous êtes tellement sage. C'est sans dire la chaîne qui vous ressemble. Nous, on essaie juste de vous ressembler. Chez moi, chez toi, chez Bissot, et on est chez Bissot Télévision. Ça n'est vraiment fini pour aujourd'hui. On se retrouve prochainement pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et restez toujours scotchés sur votre chaîne chez Bissot Télévision. Au revoir. Bozali ebele ebokota l'émission de partout na pesi bino mbote. Mbote, balanyo c'est chez Bissot TV. Oui, madame, on a mis ça dans nos réponses à nos questions. Yande kola bi. napesi moyini nanga mbote moyini bonjour moyini nanga bonsoir. Chez Bissot Télévision, chaîne oyo ekokani na yo.